mabanga yango tala mabango Samsung apanzaki yango Turki mboko mboka elengi bandeko bino bonaka Turki na Afrika tokute pe ndeko na ngai australiano mère Beni na mboka Istanbul mama social bana Australie tala mutrebino yeye bana kin ozolakisa ba réalité ya mboka podcast c'est la réalité podcast ya wana donc tote komona déjà kuna côté Samsung après ça bukaka siko tozo na kata podcast toujours matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemeza temwe misale munani ninga kolobezati uti musika esa to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli so podcast eye bana Congo spécial Kisasa bana ya Braza bana ya Angola ya biso podcast eye na masolo ya kitoko na kati ya mboka Istanbul précisément na Turquie tolingi tolakisa bino sikoyo ndenge tokotambola tolakisa bino vino babengi Aksaray na kati ya Aksaray bokomona Aksaray bokomona libundu na bango bato bavai na Turquie bakodécouvrir Turquie ndenge bao baleka awa okota na bamboka tolakisa bino su mboka na bino oyo bokomona comme ça esala bino mpe sur bien topesi mbote na bato nyonso oyo baleka na Turquie tozwa mwa image na tolongwa awa tokende Aksaray tant toleka Aksaray tokende esika ya Samsung oyo apanzaka mabanga après tokokende na wenze na bino oyo bobengi wenze na biso oyo tobengaka Grand Bazar topesi mbote na bino nyonso nzambe apambola bino bato nyonso kokolanda video oyo ezali ya ngai humble serviteur bino mo boyebi ngai Boss Life esika boza epesamela bino ya biso podcast bandeko na ngai bosabone massivement na chaîne na biso ya biso podcast so kotika na internet na YouTube hotel biso na Facebook hotel na Instagram olandi biso partout okomona biso soki okoti kuna bomona masolo ya kitoko epi ba réalité précisément na minute oyo toza na Istanbul ezali ville moko monene epi ville moko ya histoire nde bolobaka donc les grands caméramen papa na nga Mathieu Mathéus Lucas Shingo omema biso na Aksaray tito découvrir babiloko na biso kitoko Kimiswe moni ninga kolobezati otemeza temwe misale munani ninga kolobezati uti musika esa to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale munani ninga kolobezati touti mosika esa to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale munani ninga kolobezati touti mosika esa to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati toujours natande ka toyebisaki bino
ya biso podcast ezokiti na maboko na kati ya terrain ya Istanbul nde na prometaki bino kaka tokotambola bandeko tanga nde naza bezala na sako odo totambola penza donc so moni sake mati boye donc ça veut dire que tokende na minute oyo nde toexplikaki bino ke bana partout dans le monde Congo Angola partout dans le monde toyesemino ke ya biso podcast eza na kati ya Istanbul, Turquie, c'est une ville moko, il y a un pays moko, il y a historique. Et il y a un bel na kati ya Bible, au temps soumission nous tanga, mais tout le monde a été. Mais na minute toza mais sika précisément sika toza côté ya mabanga ya Samsung, côté Samsung to ka fashaki. Asaki mabanga na grand journaliste Mutombo na lingito laksa mabanga o tamona na biso bana partout dans le monde bamona mabanga o Samsung buka ki yango toza nango tozo kende toujours mabanga yango tala mabango Samsung panzaki yango yo Turquie mboko elengi bandeko bibo mona ka Turquie na tika so Turquie tanga beti mabango tout ozomona Samsung da panzaki yango tanga fâché na kanda na makasa zaki yango apandi mabanga oyo Turquie da mboka elengi les grands journalistes les grands caméramans Mathieu Mutombo Tala Masolo ça hier you speak French? Ouais, je parle. Parlez français? Ouais. Ben c'est notre chaîne Yabiso Podcast. C'est du Congo. Du Congo, oui. Tu peux dire quelque chose? Je salue toute la famille du Congo. Moi, je suis centrafricain. Ça c'est bien. Je suis étudiant ici. C'est notre chaîne Yabiso Podcast. Yabiso Podcast. Ouais. Je vous dis bonjour. Ici on est où? Ici on est où? Là, c'est le truc du monument de Samson. Oui. Là, c'est le truc que Samson a cassé. Quand on l'a donné... Dieu lui avait donné la force et il avait fait tomber le truc. Ok. Donc c'est ça qui est ici, derrière moi ici. Donc c'est vraiment historique quoi. Très bien. Ouais, c'est vraiment historique. Tout le monde vient visiter ça quoi. Ok. Donc c'est ça. C'est comment la vie pour les étudiants ici à Istanbul? C'est difficile, c'est facile, c'est comment là? Bon, c'est comme partout, les étudiants souffrent. Vraiment, surtout nous les étudiants étrangers, africains surtout. Donc c'est un peu difficile, mais on tient toujours le coup. Comme ici, beaucoup des étudiants délaissent, c'est à cause de la langue. La langue, c'est vraiment difficile. Donc, c'est à cause de ça. Mais sinon, tout va bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Je vous en prie. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon courage. Dieu bénisse vous. Ok, merci beaucoup. Okay, merci. Bon, on toujours vie à Turquie. Tout après on suis congolais étranger baza awa batanga ka université on munene o ba minde batanga ka yangwana kuna papa la biso Mathieu grand caméraman Jola Bango et université yangwana o peut to ça musika o to mona oyo ezali mosquée munene ezaka boité ezaka pena kalame tanga mboka mundele bazo modifier yango baza ba tram baza na nyonso donc ndenge ndeko expliquer bino que awa pe bandeko bazo souffrir surtout bango nde bazo retanga awa to soutenir bango Là c'est et puis bibliothèque. Ça c'est bibliothèque. C'est la bibliothèque. Ouais, ce que vous voyez là, c'est le bibliothèque. C'est là, nous venons faire des recherches. Oui, c'est pour l'université. C'est pour tous les étudiants, quoi. D'accord. Ouais, même les gens qui n'ont pas, qui a besoin de faire des recherches, peuvent rentrer visiter. Ouais, ça. Donc, on peut visiter. Bien sûr, vous pouvez demander. Je pense c'est ouvert, oui. Vous demandez seulement, le gars, il va vous laisser, vous rentrez, vous prenez le caméra. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Thank you. Bon, thank you very much. Je fais simplement en beauté. Et puis, toujours continuer histoire na biso. Toujours attendre, toujours la continuité. Bana kin, bana poto, bana sikana boza. Ya biso podcast na kati terrain ya Istanbul. Donc, mabanga yango yo. Des grands caméramans jouent là-bas sous exemple donc partout au monde ils ont ma banga partout au monde ils ont ma banga donc ma banga pena oyo Samsung abukaki histoire ya Bible Samsung oyo abukaki yango oyo donc Samsung oyo totanga na Bible Samsung nango na ba Samsung oyo bakanga pour na Dalila moi so Dalila bandeko yango yo penda donc voilà
Donc ça a toujours continuité na biso ya ko découvrir Istanbul. Tozonga na kati sika tozonga botala ndenge Ebandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temoi misala emonani ninga koloba eza te touti mosika esensel tokomi ninga koloba eza te biso bilombe toza toujours na kati ya Istanbul bandeko botala te na yenzela bango ya dimanche place batekaka babiloko nyonso donc toza awa tokuta mpe ndeko na ngai australiano mer boni nasepeli komona na kati ya mboka Istanbul mama sociale bana Australie tala moto ebilo yeyo bana kin mama sociale yeyo mama sociale mwasi nzambe toujours na pointe elobi ni mama na kati ya Istanbul tokuta na vie na biso kala best ya chaîne Postcado ya kala best ya chaîne massivement on est sur mama sociale bien on est sur s'abonner na chaîne na bino sepela ba théâtre ba elubu ba émission to ba star nyonso donc de s'abonner massivement. Tu vas prendre même sur le côté là, même sur la pointe. Il y a mis ce podcast toujours là dans Istanbul. Betala. Imagine, Betala Binomoko. Istanbul dans TikTok a demandé à la bicho landa bicho après que la wenze token donc l'examine donc c'est bon pour mes amis damas babiloko ça on est quoi ma c'est tokos toleka na limite eza awa wenze ya bengi Dayanisman Azari eza wenze donc kaza relaxi wenze dimanche ya kombe relaxi wenze dimanche na biso podcast toujours likolo toza na kati ya wenze awa donc c'est ça donc bamiko ya biso podcast donc podcast na kati ya Istanbul monene masolo savoir bato nyonso bato boya awa boye otambola mpo nasomba biloko boye visite chaîne na biso eza mpe awa bango tosala toujours badécouvert na kati ya biso podcast mais na kati ya Istanbul donc baréalité ezoleka na kati ya Istanbul yango biso tozolakisa bandeko babomona nde ezali baekole mingi baoteka babiloko na bango ya biso podcast toujours na kati ya chaîne donc eza bitoko mingi nasenge nango donc podcast ezali chaîne oyo ezodécouvrir faire découvrir biso donc faire découvrir biso baémission ebele donc tozala bandeko awa bango bakolo Istanbul bato otambwisa biso awa bango bango baotambwisa biso otambwisa biso omona yatambwisaka biso mpenza boye donc tout droit donc soki otamboli na ye te genito atembuka ye contacte biso luka ozwa ye donc babile bango bafula alors how are you okay yeah you okay this channel is for podcasts hello from Congo Postcado
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Istanbul de Masolo. Thank you. Mashallah. Istanbul, mashallah. Yes, thank you. Yeah. Okay. Oh, Istanbul de Makambo. Mais à ce moment-là, donc, la réalité, toujours monter, c'est une réalité. Mais c'est moi, c'est déjà original. La pointe. Hein? Ma soeur venait à moi dans le temps. Donc, tout ça, on a quand ma soeur, on a dit souvent. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu ce podcast, ma développement, c'est monté dans ce nom. La réalité, je me capte à Istanbul, je vois que c'est pour la même. Donc, nous commençons à donner massivement. Parce qu'il y a eu ce podcast, les gens vont donner toujours à Istanbul pour continuer de Tokendap. Donc, les réunions sont parties déjà dans le Nabino. Merci beaucoup. Thank you. Bien, tout ce qui est là. Donc, vérité. Peut-être la conseil aux autres, tout le monde, le tourisme, tout ça peut être partout, tout le là. Donc, un peu plus on avec la bande à même visite de Taka, moi, les autres Tawana. Donc, c'est vraiment, si c'est ce milieu. Il y a ce podcast, c'est ça, toujours la tête, ça m'a donné. Et, en dehors, c'est ça, mais si tu as fait souligner que tout le monde a un peu théâtre, partout dans Kinshasa, London, France, Belgique, Suisse, Canada, et si vous êtes au festival de vous avez l'habitude à la Sika et aux amis, il y a des choses testées, le festival de beauté, le tambour de la commune à Esmacia, les arabes de l'eau, le testé dans 400 marchés, le Sika de la forme, les acclimats, donc tout est à suivre. Donc, ce qu'on a eu, ce podcast, il y a ce podcast, tout ça a toujours continuité. Tout ça, c'est qu'on a quatre à Wenze, on a bien un grand bazar. Toujours, on a bien que podcast, c'est une chaîne où ça va réalité, dans le Istanbul, ou tout ça, dans la Turquie, podcast, tout ça à Wenze, on a bien un grand bazar partout dans le monde entier. Et si vous allez, tout ça, il y a podcast, il y a une chaîne Moko, où ça va réalité, à Mboka. Podcast, c'est la réalité. Podcast, il y a comme on a déjà côté Samsung, à la place à Bukaka, si toujours la carte podcast. Podcast, toujours, la carte podcast. Donc, c'est ça, on est là. Donc, marché, il y a mon et Angoyo, la réalité Angoyo, bateau, bazar, Sika, Ote, Bemona. Donc, il y a tout ici. Donc, nous sommes la place Oyo. Donc, nous sommes la place Oyo. Il y a ce podcast toujours l'attend. Tu veux dire que Samsung, de mon réalité côté, nous sommes makasi la Bible à Bukaki, mais si tu es dans le marché Oyo, et Kenda Sango, marché Oyo, et Kenda Sango partout. Donc, c'est ça. Donc, grand bazar. Nakatamboka Istanbul. Donc, c'est ça quoi. Il y a ce podcast, toujours on attend. Tu as un terrain. Ça veut dire que nous sommes dans la réalité, dès que nous sommes dans le terrain, le match est ça, le match est bien. La presque toujours avant, la griffe, il y a toujours la griffe. Nous sommes une griffe à Yao. Donc, nous sommes qui toque ma casse. Donc, check, c'est l'appareil. Donc, match va bien. Nous avons grand bazar, de money. Donc, nous avons donc partout. Les amis. Donc, on dit que les podcasts, toujours les meilleurs. Donc, ça donne massivement. Pour la chaîne Abisso, il y a Abisso Podcast, chaîne Mounene, chaîne Makasi. Donc, voilà. Donc, il y a Abisso Podcast. Donc, pour nous, ça va être sur le monde entier. Podcast, c'est une chaîne où ils ont l'acceptation de la réalité. Dans le monde, la mission, on a dit, de la réalité, mais sous
ti tozina continuité na biso jour tokozonga topesi bino mbote bye bye check. matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika esasele tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika esasele tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza temoi misala emonani linga koloba eza te touti mosika esasele tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te